Bonjour bandeko na ngai, j'espère que boza malamu sika nyonso bozali. Ezanga mamluba. Nalandaki batindelaki nga video ya makamu président na bino Tshilombo alobaki azosenga bakatholike basambela mpona miracle mpona guerre ya este esila. Bon, nayebi te parce que on dirait selon raisonnement Tshilombo guerre ya este ebandaki par miracle, yango mpe par miracle ekosila boye te. Nga akanisaki likambo spirituel esukaka mpe na spiritualité, makambo physique esilanaka mpe kaka dans la physique. Mais kasi nayebi te ntango babetaka babale wana na este on dirait ebomaka nde baesprit ya bacongolais, mais bacongolais physiquement bazali. Ok, yango wana selon raisonnement Tshilombo bato basambela mpo miracle esalama guerre wana esila. Mpo église catholique motu bapesaka ordre na fardke, bomoni ntango ye Tshilombo apesaka ordre na fardke babunda te baobserve la paix. Sikoyo nayebi te soda asimi munduki me bayebisi abunda te. Sikoyo me Tshilombo atindi bakatholike basambela yezu akosala miracle guerre esila, me bato basimbi minduki bakobunda bango baobserve la paix. Bandeko na ngai, je pense que mitema na bino esepeli, bomoni qualité ya président bozwi. Et puis là, le bango ata na lingala to ata na Tshiluba te, il fallait que le bango na français comme ça, ba Brazzaville, ba Sekabiso, ba Gabonais, ba Ivoiriens, ba Centrafricains, tout celui qui parle la langue française et les Français eux-mêmes, ba Sekabiso que bota la peuple wana ti ba ko se retrouver na buriko à la tête du pays. Na ebite tangu Tshilombo alalaka na pokwa, na ebite makambo elekanaka na mutu na ye. Bon, comme je viens de dire, Eza choix Bossalaki, un président représente son peuple, à suppose, on peut dire que c'est ça votre niveau, Ouais. Mingia Kolobezate, sur ce sujet-là, il vous représente, Bondimaye, et biloko zoloba ezali réflexion, il y a qualité et intelligence na ye. Donc, bino moko bota la bino na ye, vous avez la réponse quoi faire pour aussi la nana Tshilombo na raswana. Vous avez la réponse. Bino moko be pourquoi vous refusez ya kotelema bobundela mboka na bino eyebika mitema na bino. Bino moko boyebi pourquoi bolingaka bato bakosaka bino eyebika mitema na bino. Inutile kutna katakanda na makambo Tshilombo alobaki po ata na siliki changer te que c'est un bipolaire, c'est un moins l'écart mental. IQ na yeza terre à terre. Pour mutu normal on zamba sala. Ozana bongo fonctionnaka ne peut pas réfléchir ndenga uti ko réfléchir wana. Makasi soki pe idabu zoba bongo lekanaki na mutu ya mutu normal. D'abord ekoki pe koleka te. Mokazu par erreur se trompa ki adresse leki na mutu ande ya normal. La moindre des choses mutu ande ngaka partager ta idée ne wana tana mwasi na ye. To atana ba conseil na ye nazwi idée na senga ba catholique basambela pona miracle po guerre na este sila. Ba conseiller se pe baza normal ba kokwa ba tete chef. En tout cas idée wana euti pa diabolo. Bombango en toi-même. To moni na yebite soka tunaka mwasi ne ke ye na mwasi baza bato même cerveau atunaka ba conseiller baza pe ka ndenge moko mais to yebi kaka makambo Tshilombo sko lobaki devant la micro devant bato nyonso bayoka ye. Un homme inconscient qu'il est même président. Ya koloba mingi ezate. Ya koloba mingi ezate. Mutu mobimba même le langage de corps. El body language na ye ne commande pas autorité, ne commande pas kaza président. Bomonaki photo bakangi batelemi wana na Lorenzo ya Angola na Joe Biden. Na image wana qui sont en contrôle, qui est au contrôle et qui n'est pas. Tshilombo a blend in avec les autres présidents, donc inaperçu. Il n'y a rien de spécial avec lui. Et à mingi. Pande onanga totika chapitre ne pesa kanda ezopesa. Et puis franchement na lemba pe ko kela bino mawa, na lemba na ko kela bino mawa. Ngana ipsi na bino vérité. Parce que tellement toi qui t'abande konanga tato lobby to gagne on fait que répéter la même chose. La solution se trouve entre vos mains. C'est l'autre explication ngana ko kanseko ka ezala ki peut-être bozala kabachor ke na butu bozana bino à l'aise. Yango na moi bofanda na bino boko bujaka te siko bosekaka nde biso to kaka basusi tozoloba peut-être bosekaka pe biso. Oui. Po bachor bazalaka bongo ya komona na moi vina yeza ndengwana yozo kele pasi ozoloba ozopesa conseil ozopesa ba suggestion ozosambela pona ye
na moya azwi mpe elongi ya mawa tie yo kuna ozoyoka pasi ozomona victime na buta ozoseka yo okebi te azotonga yo kutu na bana mare na ye ya butyanda ke tala zobo oyo azose pulmone mpo na biso baza na bango très à l'aise yo ozomona pasi ya pamba kosilisa bapriere na yo kogaspiller tes prières. Oui, on peut gaspiller la prière. Quand tu pries pour na mutu moko, c'est inutile même de prier pour lui. Tu gaspilles ton souffle et ta prière. Ou lui approcher nzambe obetele masolo malonga, yo zokende ko approcher nzambe na ba prière moko, nzamba sa yebi que prière na yo n'a pas de réponse pour kolonzo to alingi na ye solution ce problème te. Ndenge na mona ka bino ndire bozana bino content. Nandenge vie na bino ba congolaise parce que le Congo la terre n'a pas un problème tolanda botikali koyoka te scientiste moko a soulevé une alarme ko catastrophe naturelle e Congo ezokoma désert e Congo banzete kokufa e bobo nanu boki rapport na te ce Congo ezali ndenge nzamba salaka ngo avec toutes ses richesses toute sa beauté tolanda na ba montagne na ye na banzete na ye na ba rivière na ye na bambisi na ye na ba richesse ne na se ya mabele soki Congo ezalaka mwasi to dessiner ye une très très belle femme beauté à Congo esilate tout ce que le Congo a offert au monde d'ailleurs eza kaka donc Congo aza nano toyokani hein problème eza nde bino o soi-disant ba congolais oyo peut-être komona pe bozana bino bana moko adopté oui parce que bino je commence à douter que bino penza boza ba descendant ya bato yo bazonga na mabele wana ya Congo na mona bino suspect oui pour Congo a été aussi infiltré par les étrangers na mona nga bino ndire bouta pe kaka hier boza ba descendant bato bauta ka hier oui yango oyebi mutema mabe nanu na kati ya Congo banda wapi kasi na kati ya Congolais ye mokoti bozaka nanu na mitema ya mabe d'abord tokende nanu musika te bino moko nanu bolingaka Congo te boza lokola mobali abali mwasi azobatama mwasi na nga moko na bali mayebi eloko nini alingelaki mwasi wana toyokota mpe na lisolo wana kala te diabulu ya vi ya mwasi wana mazobatama derrière est ce que nga nakokoloka mwasi na nga est ce que je peux vouloir le mal pour elle yango bomoni nzambe alobaka moto akosala mabe akowuta mosika na yo te Congo mawa Congo aza lokola mwasi ya babala ye pa mobali ya ndoki ndenge boye bino boza mabele ya Congo eza ya kolela boza lokola mibali ya bachor boke kobala Congo ya bato mpo boniokolaka ye makila na bino etangaka chaque fois na mabele ya Congo eyebi ata motu na makolo te bino nde boza kutu le grands acteurs na malheur na bino moko lokola mibali kaka ya bandoki ndenge boye bozali si bobatami kaka tobotami mabele bakoko na biso tosala aden tomonaka majorité na bino boza solo badescendant ya mabele wana ya Congo mpo motema mabe oyo bino boza nango na bien souffrance oyo bozomona c'est avec votre propre complicité yango na obenga bino bachor bino boyebaka teke chilombolombo azalaka kiole boyebaki yango ti bino boyebaki teke papa na ye acontribuaka na kodestabiliser le pays. Pourquoi bino bolingaka tout celui qui vient pour vous déstabiliser? Po boza bachor eza kop na bino boza bato bo fonctionnaire na butu boza ba fonctionnaire nocturne yango wana na moi bosala lokola basambla lokola bizengi lokola peuple inconscient boza na bino inconscient te boyebi eloko bosalaka boza na camp ya diabolo bolingaka mabelo na te boyaki wana po na donc bonyokola siko le vrai congolais baza na mabelo wana nde rôle na bino ezali oui tika tolobela bino vérité boza bakuyakuya mukolo démocrate na bino dimenonete na bino ya mutu munene wana kolongwa na pouvoir tokosala bino ba aden boye koinfiltre mabele na biso po tomonaka pasi awa peuple congolais mawa peuple congolais mawa wana bozoseka biso bomonaka tenga kutu na tika na nga koganga na koma na bareserve puisque nasi na comprendre ke boza bachor nazogaspie na koya kosote mosese koya kosote nga na mutu pamba na akota na sa mabele lokola kizengi moko boye azo koganga ne dans le néant devant un peuple qui est chor. Anyways, namoni mpe pasi yango nga na komonela te bandeko na nga bisika nga na fandi je mange quand je veux oui soki nalobi esika nga na fandi
Donc ngai soki nasali régime c'est par ma propre volonté nabi ke nasala régime nakima munene bino bakotisa bino régime involontaire tolandi kolia ya bacalcul kolia ya bolukaluka wana na physique wana soki biso tolandi yango toyokeli bino mawa wana bofandi bozoseka biso ti boye te bosekaka biso bolobi tala babizengi wana nde na biso soki totali mpe na ndenge ya logique koyokela bino mawa biso nde tomipesa bahypertension ya pamba bino boza très à l'aise na butu boliaka 3 fois par jour na butu botonga baprince baboulevard na butu boza mayele mais bosinya nde accord ka comme tout bon démocrate qui se respecte lokola président na bino autaki na angola kosigné eya idéologie na bino ti bino bosinyaka kaka baaccord n'est-ce pas na moi toomona bosigné accord nzoka nde na butyanda ezali alliance boyokanaka ke mayele na bino ya butyanda bokobimisa yango na moi te bobongisa mboka na bino na journée na moi bozwi maboko botie na litama kongo pasi bakonzi bayaka biso mawako kasi mpo bino botangaka na bible esika elobaka ke enemi na yo akoyokelo mawa te soki bino bozalaki bavictime ya solo nde botelema bomoi ndenge tobelela bino bosala soulèvement populaire nde bosala yango kala si vous étiez réellement des victimes bosalaka yango te parce que na bino na bandoki oyo bakambaka bino boza eloko moko boyokana bosala baaccord na bino na butu siko biso tokoyoka mpasi ya nini po ata tolobi na combien de fois naganga nazokoloba ondire moto aliboma naganyaka na ngai ata insu te na biloko na ngai mamulu boyi mais ezokota na matoi ekei bongo bino boza bakiole nalobi bino boza bakiole boza banyama si boza bato boraisonnaka n'est-ce pas vous refusez de vous lever pour changer l'histoire de votre pays eyebi bino moko na motema boyebi ntina boti kosalaka semblant yango na comprendre pourquoi mokili ebetaka kutu bino mpe kara mpo bato bakambaka mokili oyo son de système abadiabulu yango ti basi bayebake boza bapartenaire na bango bayebi boyebani eza bajeune na bino yango bozwaka mwana bango ya globaliste Tshilombo bomatisi eki président ata ndenge alobi makambo eza na mutu na makolo te esika bofandi wana na butu ntango bokota réunion na bino si bokopesa hi-fi bolobi kantuka mwana mare toyebaki ke totiaka wana président na ntina bien fait na moi bosali semblant boye te sel souci naza nango tremblement de terre euti kobeta na California na mituni nzambe mpona nini okosala tremblement de terre ebeta na Congo wana te obomela biso tous les descendants bakuyakuya wana bandoki oyo bapartenaire ya Tshilombo soki nzambe abomine bino boyebi ke c'est ça même la délivrance ya Congo oui soki nzambe abomi bino badescendant bachoro oyo les pratiquants de kichor Congo wana ekokangolama Congo ebloke bino nde bobloke Congo tinaki ndoki oyo na bino wana neti soki nzambe asali tremblement de terre na limete ya 7 kutu magnitude te atiango ata ya 11 point magnitude limete mpenza nyonso edinda na se mpenza edinda déjà tobandi osala un pas vers la libération allez tremblement de terre mosusu ebeti na Kasai kuna elfo ezala ata 15 point magnitude donc eleka oyo ya batsunami wana toavance pas mosusu vers la libération ale tremblement mosusu eke kobeta na bino tu bachoro soki mpe bozalaka na stade de martyre bisika kaka bozalaka wana ebeti kuna sikoyo mpo bino bosala yango na nko ata 25 point na banza il aurait effacé tous les chors boye te comme ça bato nord parce que bato normal na Congo wana baza na bango dans la minorité bomoni les 100 millions wana balobi bokoma sur les 100 millions peut-être 100 000 kaka baza normal le pays est envahi par les chors président na bino chor cabinet na ye chor ANER agence yaba foutu yaba incompétent une agence inutile batikala koyela biso rapport ata moko intelligent wa te bosi boyoka ANER batindi ata communiqué que nous avons des informations intelligentes que tel village barebelle ba se préparer bakota peuple bo dégager ou bien quoi que ce soit bosi boka rapport et intelligence venant de l'ANER
bango bayebi kaka koenleve bakongolais bake basali na yo oyo bamoni bakosala tolandi hein? ANR n'est pas préoccupé na koobtenir intelligence mpo na kobatela mboka donc tokoloba ANR agence ya bachor président na bango chor papa na ye chor ya munene donc ye mpenza roi ya bachor cabinet ya président bachor ye moko kutu nde kizengi kutu bomoni quand un homme mange trop de chien bozomona les inconvénients chilombolombo baeneno ya baluba balobaka baliaka mbwa mpo mbwa apesaka so mpe mayele akofungola bato miso spirituel yayo miso si efungwama mayele oyo kaka nzambe apesi ata moto normal oza nango ata biloko oyo outi koloba wana eske moto mayele akoloba biloko oyo olobaki wana sikoyo bomeli bambwa likambo nini bambwa na kongo bakufeli nini mpo soki bambwa batiaka moto akoma vigilant ndenge mbwa batelaka lopangu na ye ndenge mbwa ayebi kodetecte le danger na mosika yo Tshilombo na bana mare na yo boliaka na bango bambwa bosi bodetecte danger na mosika mpo soki odetectaka danger na mosika ndosinya ata bakoro na buzoba wana te nde d'ailleurs ondima mpo koma présidente mpo toi tu représentes danger national tolanda donc sikoyo eloko nini bino baluba oyo bomeli bambwa bakufi baliwa ya pamba liwa ya bayimbwa esungi bino te nayebi te soki boliaki botiaki yango nde basomnifere na kati ubia bambwa baloki mpe bino parce que bosilisi kolia bambwa boye kokoma plus oba que vous étiez avant na epoka mobutu bobande kolia bambwa na bino kuna so mpe na kabeyaka mwanga so mpe na kananga na mbujima ya kobatama tolandi hein et vous étiez déjà bazoba sikoyo bozolia kutu na ouverture nde kokomaki donc bobino boza soki bazoba te boza babijingi Tshilombo président azalaka nanu conscient ke maloba na ye il faut apaiser maloba na ye surtout ntango ozoloba yango devant la micro président alobaka langage responsable et puis un président doit refléter intelligence sikoyo yo moko ntina ndenge otelemaki devant la micro oloba soki mpo ozokanisaka ozotiola bango parce que tu as un problème avec un bongo. Est-ce qu'un président se comporte bongo? Ata kutu balobaki Tshilombo zaka bipolaire. Mais na monaka na poto bisika yo utaka ba bipolaire pe bazo fonctionner. Côté intelligence azana intelligence sauf moto ya boujaka. Yo komoko ozala na deux défauts à la fois et puis deux défauts ya mabeli susu Tshilombo. Oza mayele te alozi so bakisi liboma sur yango. Ça c'est une mauvaise combinaison. Liboma oyo azalaka kuta intelligent quand même. Intelligence ba niveau ba Albert Einstein. Ezali presque niveau liboma. Masali bato ata formule kosala nango ba bombe atomique. Comment yo kozala IQ na yo kuta zaka sous 20 te koma moins 20. Na pesaka yo 20 mais na moni eza moins 20. IQ nanu moins 20. Ale liboma lisusu likolo. Eh donc mboka wana ko bato bakambaka mboka wana lelo baza kaka na lien na bakizengi moi ka sanja botela biso moins l'écart mental vital mwasi na ye pe abeli oyo abeli wana yo Tshilombolombo moins l'écart bipolaire moins intelligent IQ 20 Congo mawa yango bino badi menreto yo liboma yango na low IQ bokendaka ko négocier yango kuna na Belgique Moi, comment est-ce que majorité ya batu lié na gouvernement bako za la bakiol? Hein? Comment boko za la ba moins l'écart? Un régime rempli de personnes moins l'écart mental, en commençant avec le président lui-même. Mais ça, c'est du n'est jamais vu. Ça, c'est une histoire que seul le démocrate peut écrire. Ba Congolais, il faut bosambela penza busolo. Faut bosambela. Bomoni inconvénance. Ya kosambela lokuta, kokende kosala ka semblant que vous priez. Bomoni ba inconvénance. Comment bino boko comme histoire ya mabebo yena histoire ya Afrique. Vous êtes le seul pays où les membres du gouvernement na bango 50% sont des kioles. Hein? Oh. Sur 54 pays d'Afrique, le seul pays avec un président bipolar,
with a low IQ, c'est le Congo Zaïre. Écoute, le Congo Zaïre, Mobutu na psoza kama yele. Oh boy, makamba boy ezaka ya ba Congolais. Avec C, hein, avec C. Bon meka kutu komi benga Congo ta avec lettre kandenge bozawana. Bozaka pe lisusu ba Congolais te avec lettre K. Vous êtes le Congolais avec votre C là. Peuple moko bisika ba uta même Dieu ne comprend pas. Peuple ba uti wapi. Ti boyeli biso ba kiol na mutu ya mboka mitema na bino sepeli. Président na binoti. Ah, bote ebite lobi akoloba su biloko nini? To ebite. To pekisaka ya simbaka subiki na papier te. Po mwana mobali oyo, tura liboso ake ko signer ba accord, elukeli biso su ba problème. Awa botali ake piangala na Angola, ake lisusu ko signer. Mbala oyo biloko nini bipolaire na biso national a signer. Po chilombo, en tout cas, bando nanga boyeba baisenga kuto. Tanka na yoki raisonnement ne, na baye makasi, na baye penza. Nga kut na kanisa ki kazalaka na bonne volonté qu'il était trahi par son entourage, mais quand il parle là, ça vient de son cœur. Na baye. C'est un kiol. Anormalité. Chilombo a un problème mental, he's not normal. Mutu normal a réfléchi sa kalokola été. Donc, azani na bwanyo nzamba pesa kamutu, ni intelligence ata ya logique ya école. Donc, côté ki bwanya nzambe azate. Côté intelligence de l'école azate. Chilombo, yo yebite ke guerre wana na Est, ton père à toi, aza parmi les instigateurs ya ko déstabiliser le pays, yo yebi angote atakut balobi IQ no eza moins 20. Otunaka tata na yote comment sommes-nous arrivés à ce point? Baninga batuna katati. Que papa, comment sommes-nous arrivés à ce point? Alingaka expliquer yo. Que mon fils, je fus un grand aventurier national. Il allait te dire ça. Ou bien lobaka yondo tiraka attention te. Papa na cause n'a pas expliqué ko kazalaka aventurier. Mais yondo kaka bien te. Yo yebite ke guerre wana Est zozonga na liboto na yo. Hein Chilombo, yo yebi angote. Ah yo zosenga ba catholique. C'est les catholiques qui s'étaient levés en train de faire un effort pour déstabiliser le Zaïre. Yo bosani tata, ton père était de quelle religion? Yo tata no azalaka catholique. Hein? Te dans le but tata no na yo. Tanga bande kolia bambongo. Pona ba aventure bande ko sala pour déstabiliser la région. Hein? Azalaka de quelle religion? Azaka catholique te, hein? Tokani, hein? Siko naoka ki mama no alobaka yo sambelaka mingi. Na mona aventurière mwasi no wana simba micro zo sambela kuta zolela. Otunaka mwasi no te lokola sambela kapenza po yenda lingi nzambe mingi entre guillemets. Eloko ni nzamba ebisaka ye, omoni soki mwasi no sambela ka nzamba solo. Nzamba lingaka ebisa ye que dans un bataille spirituelle, il envoie ses anges babundela yo dans l'esprit. Na physique soki monguna na simbelo munduki. Lisasi soki bete zo panza o crâne yo l'homme physique okoi na se gbogbo oki okufi. Osio yoka lisasi ke ko boma am ya moto. Lisasi boma ka esprit ya moto. Tina ndenge ba panzi yo crâne olali wana am no bimi na nzoto ke inango. Nzamba ngaka expliquer moi sino ndenge wana que la guerre en face est une guerre menée par les êtres humains. Alors prenez vos armes, défendez-vous, je serai avec vous. Ndebongo ezalaka. Nzamba zaki incapable ye moko kaka pimela Pharaoh abanda ko boma Pharaoh. Mais Moses, l'homme, être humain, selon la Bible, a eu courage, ye liboso, nzamba ses côtés. David, boyoka ka David alobi, ba Palestine to ba monisi biso pasto ko sambela miracle. Nzamba boma Goliath te. David, l'autre humain physique, a eu courage, a eu libanga, ye liboso, nzamba pesi libanga wana force ko isi Goliath. Bosi bozana verset moko biblique, kokaka tuna mwasi no atate, mibali mayele. Mebaninga no mibali o bazala kata normal, ata na mbeto alala azo réfléchir. Tangu ida buzoba ndenge wana lekanye na makanisi, yako tuna ta mwasi na ye. Ndenge bobengaka na chilba mwena jani. Mwa bana. Talanga yi mobile na yo, je viens de découvrir que nazalaka zoba kizengi. Akotuna papa pona ni lobi boye lobi na uti komona na senga ba Catholics basambela miracle guerre wana sila na Est. Soki asambela ka solo d'abord.
kuta nga kasambela ote wana za prière kuta osala te un kiol prière ni osala un kiol ke nzambe comme ça kiol normal obotamaki ndenge wana ti nalobi Chilombo bapaster wana basambelelaka yo bango nde babakisaka yo liboma obotamaka na yango mais namoni obotamaka na yango parce que ta carte natale comme le mot natal bandeko na nga nalobaka bamisusu bafingi nga nayebisaka bino negro oyo na lune na ye ezali na opposition na square avec mercure na ye vous avez un problème sérieux baoyo bolingaka koyoka te bodefendre ye bokritikaka nga bomoni bosi bomona mutu na lune na mercure bazali en conflit mutu wana raisonnaka bien. Intelligence est corrompue, pensée est corrompue. Vous avez qui devant vous? Vous avez Chilombo devant vous. Et ça, c'est la nature elle-même. Bon, perdre, tala ba passer pas ba aventurer, ba ko flatter mbongo ko, ba ko sambelela ye. C'est nzambe mutu asalaka ba planète wana poto ba ko reconnaître les signes et les temps. Bino il fallait que ne botu na nzambe pourquoi mwana mobali ngamba mobali bwa ko botama avec deux planètes très importantes pour le bon fonctionnement ya mutu. Yaye kotim PC. Et Dieu allait vous répondre. Parce que ça la Chilombo pour continuer à connaître Bamboa, azala dans l'ombre non pas être président. Parce que mon président avec un tel cerveau. Boakanda bino wa Congolais avec ce oi. Pour ni bino foka bozala kaka le premier na makambutu ya mabe bino fozo waka le premier. Premier pays africain. Bazu président zana IQ et Tengama bino. Premier président africain. Oyo aza kiol bino kaka. Pona ni bino fo bozaka le premier na buzoba. Na makambi ya malamu bokoka ko sala effort bobi mata ata troisième. Bozalaka ba échec. Makambi ya malamu bino bosu bosala batia bino ata parmi les premiers 5 ata. Kutu wana na ke musika. Ata le premier 20. Tala boza kutu le dernier même na pauvreté peuple nzala. Dans un pays riche, sur une terre fertile, mais peuple sont mal nourris, officiellement peuple pauvre. Bino ba échec. Même un Angolais vit mieux, a une bonne qualité de vie que yo, Kinois. Na terre ya bakoko na soit 10 ans. Donc ça que échec kaka. Mais na makambu ya mabe, bozalaka le premier. Oya kindokite oyo. Yango bomoni ngai conclusion nga nazu, bozaka bachor. Oui, boza bachor. Bosambela penza ya solo. Bomoni seki mukolo bokosambela ya solo. Ah? Nzamba lola kopesa bino bwanya. Siko boyebi bwanya ne kolakisa bino nini? To bandi nanu na bomoni bato bosambela kabolobi. Dieu a dit celui qui bénit Israël sera béni. Nzamba ngaka lakisa bino que les faux Israélites bomonaka bazali bakazar na ba ashkanadi Jew. Bomoni pourquoi balinga osala Aden te? Boyebi que c'est contre la loi en Israël ne peut pas faire Aden. Boyebi pona nini? Parce que Aden ekolakisa bazala kana makila basemerik na kati na bangote. Botu na mutu nyonso asala ka ba recherche peut vous dire. Cet Israël que vous voyez sont des imposteurs. Bazata na 1% ya makila ya semerik na kati na bangote. Baza semerik people te. Tokani. Bayeli bino kaka ki Hebrew. Wait a minute. Quelque part dans la Bible, Zamba zobenga Égypte, Éthiopie son peuple. Place na ye, il se réfère à Égypte ma place, a bengi Éthiopie son peuple. Tolanda. Boyebi ba Ethiopians balobaka langue nin America. Bolimbi se sona prononcer ngo bien te. Boyebi Yesu, ya Bible alobaka langue nin America. Siko ba faux juif yo. Balobaka America te pona nini. Pour ce qui lango Yesu alobaka na kati Israël selon votre raisonnement ndenge bakosa bino, n'est-ce pas? Mais on retrouve un pays africain oyo définition même kombo na bango le peuple noir, terre de noir, peuple noir. Bazolo balango Yesu alobaka et les imposteurs balobi ki Hebrew bino lokola bozape kaka na même qualité cerveau lokola ya Chilombo. Parce qu'on trompe une personne normale une seule fois. Ceux qui vont dire que le belakazaka normal, mais bouka le kuta pendant des années, il faut revoir l'identité et la qualité de cerveau à mouton, ba tromper. Bino moko me se poser la question. Dena le bino bot revoir prière na bino. Parce que ceux qui posent la question ko sambela nzambe ya solo. Nzambe nga tika bino na ignorance wana te.
soki peuple mobimba ka lokola chilombo soki bosimbi bible botangaka bible na baémotion ezanga ntina boyebi bolamu quand même ya baaventurier oyo batikaka ata mwa bavérité bien qu'ils avaient corrompu la bible mais batika mwa bavérité ke soko oza na cerveau na discernement baphrase wana devait vous tiquer bosala barecherche ata yesu alobi selon la bible na bino qu'il est venu parmi son peuple lui a rejeté yoka bino botia na mitu na bino ke yesu akitaka na Kana terre maudite ya badescenda bakana wana basupénition na bango eke kuna nde esika barejetaka ye. Really? Non. On parle de la spiritualité. Yesu ya solo na badescenda bakazaro oyo eza lokolo zolo descendance ya diable na bana na nzambe baza na eloko ata moko en commun te toyokani. Of course Jésus devrait être rejeté po aza spirituellement ya bango te e bayebaka yango bakotikala mpe kolinga ye te ntango bazoyebisa bino na minoko na bango ke bazelaka messie. Ça c'est un langage ya bene na lubombu bazosala hypocrisie mpo botimbela bango te soki oza mayele tu comprends ce qu'ils disent. Oh tozela messie, pour nous messie n'est pas encore venu. Non 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 non, yesu aza ya bango te tozolanda bayebi bien ke bango baza sous ordre ya oyo bino bobengaka antichrist toyokani yango bakoko ndima makambo ya yesu na bino te. C'est deux camps opposés. Mais lokola bozali le bon chrétien oyo mitu toyebesika ekenda te bazoloba na bino likambo tellement boza bato moko émotionnel boyokaka te loko nini bato baoloba botanga bible lokola botanga ngo na kiflamand. Kana bino eza très grave, hein? Très grave, très grave. Il n'y a aucun être humain qui peut arranger la stupidité. Bosi boka remède la stupidité, bosi boka remède ya ignorance. Tozolanda ata kutu babuka bino lokuta balobaka vérité te bombani plus tard ekobima kaka ndenge nini na kana bino vérité ebimaka kaka te bosambeli à 24 heures sur 7. Même on y reconnaître que bolingi kosambela mingi ba prière nyonso bino bosalaka na ville ya Kinshasa bozwi illumination ta moko te, aucune révélation, none. Je doute nakomi ko douter même ba prière na bino bokendaka nde koloka mboka to bokendaka kosambela bosambela te. Est-ce que Dieu peut vous maintenir dans l'ignorance tina niveau oyo? Il faut réviser vous prier à quel Dieu. Ngai nazondima na nga su nzambe na bino te bomata bokita ngai vous ne pouvez pas me convaincre bino bozosambela nzambe solo parce que ngai nayebi ke nzambe a solo ata oza mwana moke tu ne comprends pas certaines choses parce qu'il y a une différence entre ozo comprendre nano te puisque aspect no physique nano développé to ba cerveau nano développé penza aspect ya logic thinking te, mais il arrive à un âge ce procès là va se faire et okobanda ko questionner certaines choses au moni clarté. Mais bino ndenge nini vous fonctionnez contre la nature elle-même bakotu bayaya. Même la nature bato ba science ba psychologue balobi ke front lobe ya mutu ezalaka développé complètement à l'âge de 27 ans. Yango bino bokokisaka 27 ans to bokokisaka 27 ans te. Ya bino front lobe c'est pas lobe oyo mbuma mafuta oyo bakoko babenga. Ya bino ko juste ko se développaka na âge nini tambo ko ba 70 ans. Oh, mais bino pona nini makambo na bino tout ezaka ça ne s'explique pas, ezanga kaka explication. Ce qu'on est ignorant à âge à 20 ans, même Dieu prend cela en considération. Parce qu'aspect no physique doit faire le procès aussi. Moi, na botamaka, abandi ko yekola ko fanda, abandi ko yekola ko nguluma, lobi lobi a telemi, lobi abandi ko tambola. Ça, c'est le procès ya ozokola. On comprend. Yango to senga ka bébé abandi ko nguluma, apakatamba ngwa kimate. On comprend. Mais quand on voit un enfant de 5 ans, 7 ans, angulumaka kaka tambolaka te, nous avons un problème. Bina bozoko kanga yo boza ba mamu chikunda na batatu chikunda. Bolekisi ba âge à 27 ans. Ba front lobe na bino efungwa mate pourquoi? Raisonnement pratique. Etikali ko ezali établi na ba mitu na bino te pona nini? Est-ce que ezali effet ya koshekor? Parce que mingi bozana bozali na ba manka protéine po boliaka malamu te. Tika te banda koloba ka boto chola bino ngo bomoni ba okela ka bino mawate. Bosuboka batu ya UNICEF ba okela bino mawa.
yo soko zanzala yo Congolo zanzala parce que tu veux être l'inzala, n'est-ce pas? Bongo yo kolo na biloko te na mabele wana bino bozana besoin ko kende ko somba ta ba fertilizers na ba magasin terre na bino ezalaka fertilité. Vous choisissez de ne pas faire ça longo alors qu'on se moque aussi de vous. Yo Congolais soko le linzala nani yo kamao. Soko ko kufa soki nzale boma ka kufa na yo. Bongo yo zangi biloko ko lia na Congo. Hein? Olingi nini? Ange Michael to yesu bakita ba ko selo pe bilanga kufa no na nzala soko ko kufa na nzala. Bino bo abata ko kela mawate. Ceux qui bozalaki na pays désert, on pouvait vous comprendre. Congolais, ceux qui ozalaka na courant, c'est par ta propre volonté. Fanda na molili na yo. Ceux qui ozalaka na maïté, c'est par ta propre volonté. Bino boko benda ta mai na sama belete, bosali batio na bino, oluki mwa produit ko banda ko sterilize mai wana ko longola ba microbe, du moins to kisiango avonsali lango. Nyonso na kafu ba ko sala bino. Siki ko tambola ba kilométrage kendo ko toka mai no na ba mabulu. Tambola! Banani ba okela bino mao. Bolingi banani ba osala bino. Qu'est-ce qui vous manque pour bino bo sala bozala bien? Qu'est-ce qui vous manque? Hein? Boza mayele te bo kufa soki bo kufa na banzala na bino arrêtez embêter déjà. Hein? Bo fanda na molili na bino. Soki pe bozaka na ba mai na ba robinet na bino te bo fanda. Tokani parce que y a l'eau partout na Congo. Soki ko zanga mai na lopangu na obuzoba na omoko. Ce qui régit des yeux est indi maïté. Yo koko benda mai na sama belete. Ha? Baninga na Uganda na Kampala batia tala babidona milene na basima bandako na bango ba mapango individuel. Bazo benda mai na sama bele puis ba filtrer ngo puis bazo salela ngo. Bino boki ba Uganda balelaka lokola bino. Bozo souffrir, c'est votre propre volonté. Ceux qui boko kufa, bokufa na stem sino kenga kutumba wana bino et longwanga na mtema quand j'ai compris que peuple basala ngo na nko boza ba chor bolokaka na butu tolandi na moi vous prétendez nzala Congo pasi courant zate maye zate po bato basala nini te bisonde tolongwa wa tolongwa ba ingénieur venant d'ailleurs bake kota na fleuve Congo po bapesa bino courant n'est-ce pas boyebi ndenge ko benda courant à partir ya mai te ya fleuve na bino te boyebi ndenge ko benda courant pa à partir ya ta soleil te nzamba tieli bino énergie munene wana boyebi te banani kaka basela kabino boni boyeko yeye zo kipe makambo spirituel ta banda wako tela kabino ba mai na ba mapango na bino bo fanda ndenge bo fanda kawana mukolo boko zo kama yele boko zo mai boko zo courant tokani mukolo boko zo mayele boko yeba ndenge ko lona boko yeba ndenge ko exploiter mabele na bino peuple moko fanda ba étranger nde baka ko exploiter mabele na ye mayela ko exploiter mabele no moko ezalaka te salongo bolingi te ba paresseux ba fainéant. Oko tangi classe na buzobo silisi ozo espérer ka kozo musala dans un bureau au gouvernement basala misala ba jeune bazo chômer il y a beaucoup à faire na Congo toyokani oboni bweko en chambre le gouvernement ne nous donne pas le travail gouvernement kango na maboko ke izwa pa uzo s'occuper Congo banda ta ko exploiter mabelo yo dans ton quartier gouvernement comme tu fais ça là boni bweko il y a beaucoup à faire na Congo bino moko peuple bozana et c'est dans votre main de le faire. Gouvernement na ba traité bino par rapport à niveau na bino. Boza peuple moka ndenge wana bolingi ba pesa bino nani tala na sina bisa bino bozo ka Mobutu vous n'aurez plus un Mobutu boza la ka déjà réaliste bozo botika la ka pe ko mériter Mobutu te tokani bozo ka ye po époque ya komaka président génération wana bazalaka mieux intelligent que vous tokani bino boire le contraire de tout ata Bible le bas avec le temps comme le plus en plus intelligent et le plus corrompu. Bino avec le temps, bo regressa. Tolandi donc bino pensa botiki génération bakoko na bino na Mobutu ko batika kaka génération à hauteur. Bino kutu don mawatro. 2024 ans après. Bah donc na yebi kutena bino bino bloko ni sans vous insulter. Tolandi Bon c'est la réaliste. Vous n'aurez plus un Mobutu au moins 100 ans et koleka. Toyokani, ça c'est la réalité. Mukolo boko comme normal parce que le président doit sortir de parmi vous. Tokani, le président doit parler à un langage que son peuple aussi comprend. Mobutu parlait dans le langage génération naye comprenez. Génération nabino. Yango, vous vous êtes retrouvé avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous avez celui qui vous demande de prier qu'un miracle arrive pour guérir ici là. Parce que ça c'est votre niveau. Chaque jour, bino vous plaidez à cause na bino pa yezo bosenga kayenini. Ata la passe à Congo. Est-ce que vous êtes étonné que Chilombo dit aussi
que l'église catholique puisse prier pour miracle salamagera estesila. C'est le même langage bino pe bo utilisaka. Il est comme vous. Mukoloboko comme normal. En ce moment-là, vous aurez un président de qualité. Tokanye, donc botika kana bino ko yema bo finga pe chilombote. Biso toko finga chilombo me binote. Il parle votre langage. Tokani, il réfléchit comme le peuple qu'il est en train de diriger, n'habite ceux qui vers l'enfer, ceux qui peuvent diriger bino vers où boye bani. Aza lokola bino, bino boza lokola ye. Bongo Congolais d'aujourd'hui a raisonnaka bien. Même sur le plan individuel, vous avez des raisonnements qui étonnent. Mais dans le bien, c'est botinga tembe. Causer avec un Congolais. Je ne parle pas des Zaïrois. Causer avec un homme congolais. 5 minutes à Pamba. Vous allez vite comprendre que quelque chose a raté. Vous avez imposteur, wapi. Tous les peuples ont progressé. La vie d'Enge Salamaka normalement, si toi tu devrais faire mieux. Mais comment bino? 2 générations Mobimbeleki, vous avez reculé. Hein? Et puis, vous trouvez ça normal? N'importe même, il y a papa na bino ba Mobutu. Bozala kata na balaba les ala kata normal. Tal. Ben compétence ba dimenratoyo. Et provoquer exode rural, vous vous retrouvez na maximum. Il y a capacité na ville Kinshasa. Cette ville-là n'était pas construite pour soutenir le million de personnes que vous êtes. Vous surchargez le canal, tout, vous avez tout bouché. Vous êtes trop nombreux pour cette ville-là. Bien sûr, il y a beaucoup à faire. La ville de Kinshasa n'est pas aussi totalement développée, ça on le reconnaît. Que même la Babelge, mais n'oubliez pas aussi, la population n'était pas si nombreuse que vous êtes aujourd'hui. Mais c'était à vous. Il y a qu'à continuer aussi à construire la ville de Kinshasa. Boz aussi, comme Belge, Batikaki, bon continuer à Tongango. La ville reste vierge. Vous êtes en train d'attendre Yezo ya kosala la bino. Bokatikati banzete. Boyebika kakolia biloko utaka libanda. Tala bokoma ba obèse, tala ba mabumu, tala tutu, tala batumba bokoma ba fat. Na maladie liée na ba obésité. Ba peuple a sonné. Bozo kolia soso bobengi yango ebemba dula. Kasi yango na bokoma pe bato ba bibembeti. Yango na peuple mobimba 50% peuple bazo coexister, 50 mususu bakoma ba résident nécropole. Bakufeli nini cancer, bakufeli nini diabetes, akufeli nini AVC, akufeli nini arrêt cardiaque. Ba maladie tout wana to bande ko kango na Europe e koma ya binoti. Ndena lobi, soki bokokufa, bokufa na bino. Bolia basoso na bino na bibembe na bino ya badula wana. Oyo tonda ba chemicals Olie komitala patapouf. Soko beli diabetes na yo, bela. Soko kozo stroke po hypertension matio mingi, zwa. Soko kokendo ko bela cancer, zwa. Soki po sepeli pete, kufa na yo. Toyokani, voilà. Po yo bakoko no baliaka basoso naturel. Yo zolia le bemba ndula pona nini? Hein? Vous importez les madesou et les riz. Peuple mobimba ne crée rien. Tina agriculture. Ce n'est pas que vous manquez le sol. Bozana sol. Hein? Boyoka, tango boliaka biloko zoko uta Thaïlande. Biloko bino boko ki kolona. Tango boliaka biloko uti China. Na mitu na bino loko nyeleka kabino na mitu. Alors qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse pour vous? Hein? Peuple yo a accusé Nzambe qu'il avait commis une erreur de leur avoir donné ce beau pays. C'est le prière ngai na comprendre kabino bosalaka ezalaka que vous faites en fait vous condamnez Dieu ka kometaka erreur de vous avoir donné ce beau pays là. Yango Nzambe pe a répondu à peu prière na bino, il a permis aux étrangers baya ko salela la richesse que Congo a à offrir. Po bino bomoni utilité à Congo te. Yango Nzamba tiki les étrangers baya ko s'en servir. Voilà, il vous a répondu. Alors arrêtez de lui demander quand est-ce qu'a kosala pona Congo. Asa réponda bino. Toyokani, voilà. Ceux qui vous s'appellent la réponse na Nzambe te. Je pense que c'est à votre intérêt bozo mayele. Toyokani,
c'est aussi votre choix ya kotikala ndenge bozalaka wana. Arrêtez d'embêter Yezu, arrêtez d'embêter Nzambe. Balingaka kutu bino te. Nana ngo kolinga bato bazoba ndenge wana. Personne. Atanga moko nazawa. Tala, na ko semno vérité. Bon on ataba émission la kisaka Kinshasa sale. Nazaka so na mona ngo na zappé. Pona ngai je me dis que ceux qui beaucoup kufa na malaria, beaucoup fina binoti. Pour wana se connaître ba salitona na Kinshasa. Miraculeusement et comme qui est selon raisonnement na bino miracle te. Si comme miracle ndeko longola pe ba salité wana boete. Voilà. Donc ce peu miracle salami obeli malaria. Miracle pe salami okufi na yo. Ezaka makabuka miracle kaka, ezaka idéologie miracle. Hein? Oui oui. Miracle nde esalaki Tshisekedi le père a salaba a fournir effort pour na Mobutu akende ba déstabiliser mboka. Ezaka miracle. Miracle nde esalaka Laurent ya na ba étranger pendant que Tshisekedi UDPS comprenait ce qui s'est passé. Nyo sonaka miracle. Miracle nde esalaki Chilombo a commis président. Boete miracle nde esalaka Chilombo abengisaka M23 na ville ya Kinshasa, ils étaient là. Par miracle kakati. Un miracle pende ko bongisela bino Congo. Continuez de prier. Faut pas déranger batute. Priez pour votre miracle. Yango bozu président pe buriko kaka. Président a soni tala ndenga telemano kwa mwana bitinda. Botala taba photo Mobutu à l'époque quand il s'est retrouvé devant le président Mosusu. Ozo sentir la présence. Parce que oyo élévation na ye ezali ya Nzambe. Na lobite ke Nzambe soka élevé mtu mtona au salaire te. David était élevé par Dieu mais David azaka pe mama na comédien na ba erreur. Mobutu élévation ezalaka ya Nzambe na yebisa bino likamboy. Et puis bazobo abachilombo bazo fournir trop d'efforts. Ya kolinga ko convaincre mama Bobila Dawa bazonga na Kinshasa. Mama Bobila Dawa s'il vous plaît mama ko sala yango te. Kozonga na Kinshasa Congo oyo dirigé par le Demon Right to batu pamba pambo bandoki ote. D'abord baza basenzi. Oui oui. Baza bataji fota. Baza capable combien na mama babanje poser ba acte kaka pona ko kisosoni toko finga yo vis-à-vis baza batute. Fanda nona kimia. Ofanda nona kimia okufa te. Bayokaki yo ozokende kosengaka mbongo de gauche droite te. Kaka ndenge basalaka tuba emilie yo na papa na biso bokendaka tikela bango Congo na bango kozonga na kati ya désordre te. Et puis la raison pour laquelle bazoko insistait, c'est spirituel. Ils ont compris Mobutu était un homme karmique. Nauti koloba likambu ya Mobutu eza likambu ya bakoko, eza likambu ya karma, likambu ya Nzambe. Finalement bazobo yo ya ba demon ba comprendre que mdenga Mobutu aza sur la terre étrangère, en fait enterré dans la terre étrangère. C'est toute une malédiction même pour mboka wana ya Congo Zaïre. Ba comprendre ango. De l'autre côté, pour bateau nazaka na bango peka confiance te. Wana zaka sur la surface hein. Moi je pense que na kindokyo na bango balingi Mobutu nzoto nezonga po basala ba cantation ba évoquer esprit ya Mobutu. Bazoluka connexion énergique ya Mobutu na mabele wana basalela yango. Mais tellement baza na nature ya mabe, ce sont des bourricots naturels et confirmés. Et puis baza mitema ya mabe, même si ils arrivent à connecter avec l'énergie à Mobutu, d'abord ils ne vont même pas réussir, mais même s'ils réussissaient, bako corrompre, ils ne vont rien faire de bon. Et que ça la kake Mobutu azawana na mabele wana et puis changement pesate. Et que zonga suka soni. Mama tika, fanda na yo s'il vous plaît, fanda na yo ndengo fandi na Morocco. Le Dieu qui t'a préservé la vie jusqu'à présent continuera à te préserver. Soka monike yo pour rendre âme nzoto no lala na Morocco. So shalebi. Ata plus tard ata bisobana na yo tokozongi sakabino na mabele wana. Toyebi ango qu'il faut papa na biso na zonga na mabele bakoko na ye. Ça nous le connaissons. Mais Mobutu ne peut pas rentrer na sol congolais pendant gouvernement ya fils ya muto ya contribué qui peut déstabiliser le Congo Zaïre. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas trahir Mobutu jusqu'à la mort. Maman, balinga ki boetika bango ba mona pasi na bango. Balingi nzoto Mobutu zonga po basala ba cantation, basala ba jeune bango. On les a expliqué que un des problèmes bozanango Mobutu akufa na souci et puis ndenga lale sika lalo anande pro. Mais bazana Tshisekedi babingisa ki yeti baloba ki père de démocratie. Ayo wana zaka na Kinshasa. Présence ne sale bango le côté. Bazaka bata ba lamentation.
bayebi yango il faut ezala mutu moko qui comprend les choses spirituelles. Alobel bango que une des premières choses qu'il faut bosala, Mobutu doit retourner na mboka oyo. Il faut faire un pardon national et prier pour la faveur Père Mobutu. Quelqu'un les a expliqué ça. Mais maman Bobila Dawa, s'il vous plaît maman, s'il vous plaît. Naebi koza na nostalgie mboka na yo, hein? Mais les choses se sont allées ndenge kendaki, maman, il faut l'accepter. En tout cas, moi, à votre place, na mutemo nzamba pesanga, je préfère mourir na marako wana. Tolanda, na kope... Maman, il faut jamais donner tes ennemis le dernier rire. Never. Kufata na nzala na yo, soko kolia fufuna matembele. Mais jamais donner à ton ennemi l'opportunité à koseka yo ya suka. Eko, bako tuki sa mutema mama. Soko zongi na mboka wana, bato bazanon basenzi nano. Vous regardez, regarde, ils se battent dans le parlement, nabango, ils se battent dans leur cabinet, bazanon basenzi nano. Ça, c'est confirmé. Maman, le Congolais n'est plus l'homme zaïrois d'hier. L'homme zaïrois avait des manières, il avait la classe, il était intelligent. Maman Bobby, vous n'êtes pas en face des zaïrois ndenge boye baka. Il y a beaucoup à refaire na Congo wana. Congolo zomono, bango tu wana Chilombo et son peuple. Baza batute. Kozonga no kunate maman. Tu n'es pas en face, vous n'êtes pas en face d'un zaïrois. Baza na calibre wana kutute. Maman nanga. Okozonga na po ofanda pene na banani. Ha? Na Denise. Po banani baka warandro visite. Mama Bobby, osio moni limetana nde bakomisi yango. Tina mbinzango, osio moni nde bakomisi. Tina Gombe, il y a des chèques partout. Maman Bobby, au quoi qu'on pique crise na makambi yoko mona mboka wane sie kufa et beba. Ba Congolais, bazalaka na bango sous normalité. C'est un peuple importé d'ailleurs. Ba yoko tia na mabele wana. Ce n'est pas le Zaïre que vous avez laissé. Maman Fandano na kimia. Ozana âge ya komona ba réalité à Congo wana te. Fanda na yo na kimia. Ole na yo likambo na mutu to fandi na kimia nzambe est au contrôle de tout. Une génération se lèvera oyo bako comprendre bazonga na nzela nzambe na busolo. C'est cette génération là mutu bako yape ko réparer ces devoirs karmiques que nous avons à réparer. Hein maman? Mobutu est un devoir karmique toyebi yango. On doit réparer ça. Mobutu doit retourner na sol zaïrois. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Pas... Mobutu bako kendo yambaye un aéroport par le fils de Tshisekedi. Te. Jamais. Mobutu wapi. Oh, bafinga ye ndenge babengana kai comme ça batikel na Congo basalango jungle ndenge basaliwana. Congo a été rendu jungle. Par qui? Par les soi-disant les gens qui voulaient que Mobutu parte pour bango babongisa Zaïre, n'est-ce pas? Maman Bobby, il faut avoir la dignité, maman. Kotika bato basakana no baza basenzi moko mama. Mutu respectueux normal na ba Congolais wana ndengo zomo na ndengo yebeli Congo azate. Maman Bobby, si vous me doutez, hein, mukolo msusu invité kaka n'importe quel Congolais, hein? Entretenez avec lui. Okoyoka yomoko le raisonnement, la qualité de son cerveau, tu comprendras que Mboko se dégrada à solo. Il n'y a rien attirant dans le peuple wana. Il faut le laisser. Il faut laisser le temps au temps. Tozolanda maman. Koyoka bato te bazo piéger yo. Balingi basalande bakantation spirituelle. Ils ne peuvent pas le faire ça na Morocco. Terrain za blindé. Balingi Mobutu azonga. Po basala basali jeune bango abuchanda po mayele esuki bango. Bandoki bazalaka bongoti. Babomi mutu. Bakanisi ke mutu anandenga kei bakosa l'étoile na ye bakosa bo or batu mususu lokola nzambe atindaka mutu na mission na ye atabo a permettre akota na sa mabele il protège son âme. Botanga histoire à Moses te que tango Moses akufi na ngomba Mikael mbango ake kobotola muzoto na ye pour que Satan a se servir na ngote ba se précipita nzoto ya Moses. Bino bokanisi ke Mobutu ndenga akufi. Peut-être son esprit, ce qui peut être bossa la bajebo, suki maele suki binoti. Joseph Kabila, 18 ans, il a aussi échoué. Chilomblon Boazana, équation mentale, il ne sait pas ça la nini. Boluka ki yango bo me malkam na binoti na suka.
batu karmique batushaka bango pamba pamba te. Yo ozobundisa moto oyo, son appointment c'est le doigt de Dieu sur la personne. Boko comprendre kango enjo. Bobandi comprendre eh? Ah. Ah bobomi Mobutu ndenge bolingaki. Hein? Tu sais que dit le père a sepela kit. Mobutu akei. IDPS ba sepela. Bosuki eh? Kongo eza munene ezo peze ekomeli bino kilo boko kumba mukumba na bino tina suka toyokani mais Mobutu en tout cas mama Bobi ko trahir biso te kopesa bango opportunité ya ba jeune na bango abuchanda baluka basalela Mobutu et puis bango bakoya ko réclamer le crédit mama en tout cas nzambe na biso nzambe alola soki mama okodeside ozonga na Congo Zaire wana mama zonga yo moko kasi soki Mobutu anyati kaka serkei na nyati makolo su batu oyo nzamba salake bakozwaka aksepe kaka ya Mobutu te. Ils ne vont jamais contacter son âme. Mobutu akosalela bango eloko te. Kaka ndenga fandi na maroko asalela bango eloko te, akosalela eloko pété à travers ba demon rats oyo. Et le bas Yesu n'est pas digne de donner la nourriture des princes aux chiens. Pourquoi est-ce que qualité à Mobutu à servir ba imbwa oyo qu'on appelle les demon rats oyo? Ba fada na busalite na bango, na bambwa na bango baliaka. Ba kende kosala ba cantation na bango na ebembe ya Tshisekedi, ebembo ezanga onction. Balobaka azaki mukishiti. Balobaka na biso wa mukishi. Ba kende kuna na nsele ba yebesika mukishi na bango azaka ba kende kosala ba cantation na bango kuna. Ya mukishi azalaki na puissance te. Azalaka nde étranger. Mais mukishi azongi na mabele so disant bakoko na ye. Asalisa bango apesa bango makasi, apesa bango ba révélation, batonga bakende liboso. Bamoni keloko te hein. Laurent pasali bango loko te hein. Maintenant il faut kaka Mobutu hein. Bato spirituel ba yebisi bango qu'il faut kaka Mobutu azonga wa, c'est ça hein? Mobutu akozonga na maboka ba demon rats te. Mobutu akozonga na maboka ba demon rats te. Maman, ko trahir biso te. N'y a rien là au Congo oyo kokende kozongela o envier. Mboka ekufa. Mama kota ta na ba internet, tala ba information comme mboka ekufa. Kinshasa bosoto na bosoto. Embouteillage eza kuna mama. Molungi ekoma kuna banzete bakata. Limete ezalaka nango susu belle te ndenge ezalaka. Kinshasa ekoma nango poubelle. Mayi ebimaka nango na barobinete tina bagombe. Tolandi mama. N'y a rien là qui peut t'attirer au kende. Baboma nyonso. Ndaku ya wele kuna na gbadolite. Matiti ekola na banza bampuku na banyao bazwa résidence kuna ba abandona yango ekoma lokola vraiment un endroit on dirait na époque ya bampire romain otomona kuna na Italie ba bâtiment otongamaka ba 200 ans nde bongo batika de résidence ya Mobutu ekoma. N'y a rien là-bas mama Bobi. Babukaka résidence na bino tiboza na bino na eloko te. Mama tikela bango o bango balingaki yango wana. Mais Mobutu n'a rien à voir avec bango. Mobutu ape manena na kimia, nzambe moko ayebi tangu akozongisa ke Mobutu bon quand même sunga bango. Mais pour le moment tika basila na makam na bango ndenge balukaki yango. Nga kutusi na ngeza ba kufa. Oui. Parce que leur existence est inutile. Bon service on loko ta moko tat pa ko obsession mitu passe. Mama Bobi, fandano na Morocco mama. Fandano na Morocco. Ko kitano na Congo na te mama ko piquer crise. Po makambi yo komona baza batu te baza na buzoba moko na ba aner garde présidentielle bango tout na baza na buzoba. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et puis que bato baza capable ko banda même ko accélérer kayo kaka baza batu te baza bazoba moko basenzi complet. Et bongo batu basenzi muso baza na limité mama ba fonctionner lokola bagangi. Lokola vraiment groupe ba criminel kaka. N'y a rien de bon là maman. Okozala en face ya basenzi moko. Bakoya même babandi ko telemelo na lopango. Tozo ba osa loko batour. Baza batute basenzi. Le niveau n'est pas là. Ekufa baza batute. Kolanda bango de basa l'hypocrisie ceux qui ba na Morocco ba ko trouver ba ko peso mbote. Là où ils viennent de leur Congo là, basenzi.
baza koimpressionne moto ata moko te. Personne est impressionné avec les Congolais. Hein, maman? Tika na yo, les années du Zaïre sont déjà passées. Tika tosalelaka identité na biso kizairwa libanda kaka ndenge tomifandela boy. Congo yo dirigé na ba 10 minutes mama bobi tika, n'y a rien là. Tika bango c'est du jungle, c'est du désordre. Ok bande konangeza lenga mamluba. Love you all. Bye bye.